Yaya au monde le romo bono loba. Eza na ba pardon mususu. Mususu nga mon conscience na onoyeba tekele. Na saki peut-être mutu mabe. Mutu musu atali singa ke. Osala ki mutu mo mabe boye. Obi ngote il faut s'excuser parce que otuka e mutu. Mais ça ba pardon musu aswa boye. Nazo reconnaître na nga mabe moko na sala yo te. Na finga na nga mutu te. Na tonga mutu te na loba mabete obi Marie-Jeanne wana nga za bongo bato ebele fu basenga Marie-Jeanne pardon c'est net ozi fleur bang afinga Marie-Jeanne na TV Marie-Jeanne zoza zwaka te osomona Marie-Jeanne avanda fingi mutu siko eza na mutu moko azoluka abimisa Marie-Jeanne mabe bato babaye Marie-Jeanne mais siko na voice ya Marie-Jeanne wana ebimisi Marie-Jeanne mayele moko nga mona vai na tani na bi mais mona mwaso nga na mona keka bolole toka Marie-Jeanne aza mayele boy pour façon Marie-Jeanne a répondre mundeko na biso wana soki ngai vraiment nazalaki ndeko wana non rien na voice wana TVT pour voice wana bimisi ena no ridicule voice ena bimisi ena no mutu moko mayele te comment yo zo tinda ka batu ozo manipuler ka batu na ba pardon na yo ozo mona ozo lokola mutu moko non nde bazo fula ko banda ko utiliser ka batu benga mutu yo kanisi bandeko na biso na musu ba ju bango ndenge nini kasi pona babiloko bongo yaya bobimi bazoba nayebi te eske baleka na bande de l'école je ne sais pas là vraiment on sait pas bon en soi boye ngai ma mutu moko bo chacho vandi boye nazo reconnaître na ngati na finga no prince tala siko yo tinda nga keno senga no prince pardon na senga no prince pardon papa na finga eni mutu okuta benga makolo soso azali bongo na benga na ngai makolo soso na finga na ngai ete obike kombo etikala makasa la limbiso maintenant na mona ka ba tcha miniature soso mutu ni nyonga le binango je mai bele komba soso pe na tika ka te soko tango mona ke ba osa miniature ba otaka ka soso pardon na motema na ngama evanda eza na okutu te ozomona to sala ba biloko moko boye te na sali mabe moko boye et puis pona na ya koluka na soigner yango na ya na bakomba batu te buna na mabe na yo yo tango no finga mu est-ce que bana ko tindo finga mu yo na te bobi ke bana pesa nga $100 pour na finga ya plus non za $100 mais to finga fo matati chacha makasi non za $100 oluka dictionnaire na télécharger ka ya na ke koluka ya mpaka pesa nga maloba sika y'a non ça ma venture te $100 ya $100 280 000 285 000 ya siko soki na matisi to mafinga mbongo mpe matiti siko mpo mona nga na toza suspendi osali me mission moko bo bavandi batali babi te émission na famille bote koleka te vanda na 2 semaines na ngabo siko ya bongo yo loba nike batonta famille bota batindaka bato finga ata muke soki banaye koappuye bainsite na biso bavanda 2 semaines na ndako ofanda ta okoavance nango yaya omoni eloko moko botoka olobaka maloba mosusu te nini oyo mosusu ye moko ntango ovanda bokota na monde asi je savais nga bapesanga $100 chacha mpo na finga yaya nako renouveler maloba sika nakokeluka bamuzeki ndingu nakeluka batisi nzora nakeluka bamanike bapesaka nga yaya nakomobengaka re mokonti na bandi koluka bajael nakomoluka motu nyonso bavete mayamba yaya bopesa nga maloba sika obisaka to naza liloba soki lobi lomo besure soki nake koluka susaka to na bapesanga maloba sika pour nous avoir actif parce que pour nous que si on a une nouveauté $100 et que mata makasi pourquoi tu as ta kaita ta desa desa pour te so au fur et à mesure on a maloba sika pour que mati desa no bena so na maloba 300 no bien so 400 na 1000 ya akata ne kabo suko bango bakati ndenge nini bokimeli nini place bolianga no na mafinga bokimela nini
yo za na posa bacha na film te tandis que yo ko to finga makasi wa pe $100 izaka ndema ona mutu ake otuna pe $100 yo mo na TV lo ba pe $100 okimelani eloko te oh papa to lo ba makambo solo to banga nzambe ntongo olobi ke koto balobi bapesaka mbongo mpona kofinga wana mpo balia na mafinga mais pendant ke motu mosusu alobi ke madame Belgique andi akabaka te soki alia ata mbongo na ye boye à l'occasion de l'autre ka balie mbongo na oh kufa ya chacha ko kufa ndeko nango kufa be mission yango ne bimi imo vai na TV ovando zoloba madame Belvi apesa nga ba $100 apesa nga ba $50. La belle vie c'est moi. Ah merde, tiens la film. Comme soit bossa ninga bit. C'est ça. Mais ça rappelle bien pour aye binga to pesa na pour la coup de merde. Je ai yango. Ah merci. Tant pesa nga c'est aye binga. Bo pona tiens la film dit. Pesa ma bé. Mais non, le gars na TV belle vie. Maman ni maman. Non. Après moment tu vas changer le côté. Ah ben oui, parce que tant qu'on changer le côté. Là mais nga na lingi ndenga pesa nga sito kutani ba $100 ba $50 wana ezalaka nyonso to na ba nini na ba filme neka na ba filme lo na tuna penga $100 lo na tuna penga $100 mais yo mo vandi sur na TV lobi ke madame Belva kabakate so ka pesa nga ta $10 na ye bala kelanga enoko obosani yo zo ke no bala obosani maloboloba na fikini wana mutu aza mutu mutu akokoma nzambe te mutu akokoma nzambe te yaya basunga nzambe te bon ando ozwa ba $100 ba $200 et pas belle vue non $100 osali nini non na ndenge bozali na structure pour soutenir ye bayi butu ozalaki nyonso mama chérie et tout bijou la reine air nyonso et tout ozoseka siko yo mpo bandaki kozwa siko qu'est-ce qu'il y a eu ngai depuis nakota na famille libota tinde na longwe boye natikala kozwa mbongo famille libota te je suis sincère et franc oyo nazwa mbongo na bango basakela nga mabezwa nga nabita baleka kuna TV te baloba te nabika basaka ben oui parce que force de parole eleki soki nga yo belvi akabela mbongo te boya kabeli nga sans réponse sans raison sans nini ata $10 belvi yo liaki nalobi akabe wana ezalaki envoûtement ezalaki na se ya envoûtement yaya tondimi ezalaki na sans envoûtement mais toza batémoin bokatala iso bobinaka te na majabu comédie ozomona bokataka lai yaya bokataka lai bosalaka maseki te bokatala iso na majabu comédie bobinani omoi motu mosusu ozoi na TV mpo bimisa motu wana mabe ozoi na TV mpo bato wana bayina motu wana mais tandis que oza mpe parmi motu oza parmi bato wana mpe oyo motu wana soutenant oyo na TV soki okendekende na yo dans les bons chaque chose bango te que la vie continue vraiment lelo nakozanga susu $10 mais so nakute na mwasi wana naza na facilité ya kozwa ata $20 parce que nasala ye mabe te tokabai na mosala me tokabai na bondeko te ntango yo ozoya koluka oloba mabe ya mutu yango omoni garçon nakoki kolala ata ye na TV bafutaki nga mbongo abozala na kini même alobi ke azalaki koto na famille libota ndako na ye eloko te bana na ye kutu bazovivre bien siko yo oza kosa bana lokola bana kaka ya motu moko ordinaire kaka boye donc yango namonikasiko comédien nde aza nani comédien aza nani abiba misu bazalaki wana mais madame Belvi aza simple débrouillard ya boza ndenge moko madame Belvi abenga te yaka koadore nga tika biso bajalelo le toloba yo oza comédien yeba poste naki comédien telema ezake comédien ozomona yo oza koadore madame Belvi oza kosatendre nini na finga makasi batianga na filme madame Belvi aza moto ya basentiment te asalaka yango te aza moto ya basentiment te akotikala mpe kozala moto ya basentiment te ovai na kiti ofingi motu mpo ebike madame Belvi otyao na filme te eleka te chache tosala basemblant te oza wana mpona koya kotuka motema bato oye wana opesi motu komo makolo soso oza kozela batyao na filme mpo bengai motu makolo soso ti batyao na filme te batyao te yaka pesa le meilleur na yo mais oui yo fandi na yo moko yo fandi na TV oyo kokumisa yango bandi kofinga bato omibosani ke yo oza comédien oleka na TV olobi nga kuna bandi ofinga makasi me bana nga baolala nzala yaya
siko lelo o changer sur maloba bafuta biso $100 poto finga tandis que nga na finga na makasi bapesa nge loko to babenga nga na filme to tandoki to za nani oh mais tala bato misuto soto bandi ko calculer beta dama bato ya bandoki ba ebele soko subaka te opumbwaka chacha na bano likambo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de notre émission, votre émission sur notre chaîne Mwana Sukaya Famille Libota TV. Voilà, mesdames et messieurs, les lots, tous abonnés, Bianca Zanga Yemoko, la daronne, les lots, tous abonnés, Bianca Bendi. Voilà, je ne peux pas commencer ça pourtant que tu peux savoir moi, tu n'as pas on y a sur la famille Libota. La maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Lusadissou, maman Chantal Moukendi. Voilà, chère Nabiso Yango, Alumana Sukaya. Famille Libota TV, tous à la wana, vraiment tous s'abonner massivement, tous s'abonner, tous partager, tous liker, Yango des à la force Nabiso. Et puis merci beaucoup pour la fidélité et confiance pour vous plaît, Sarabiso. Toujours, Babi, na cadre pour aimer, pour partager, pour commenter, surtout la considération au moment où vous avez une notification et côté la radio vous avez pour na kota la mbala ba émission na biso le canapé ko ba na zabongo na yemoko mwana suka ya famille Libota Bianca Zanga. Bonjour malgré na tumbo la kiyoba. Bonjour Chacha, bonjour na ba mélomane ya so balingaka biso vraiment batu nyonso balingaka Poutine de l'écriture belle vie télévision babi vraiment to consommer film na biso obi film na Zigui. Zigura. Vraiment, troisième épisode, Nabiso et Zokota Delo, Yozota la film et Tozerani. Yozota la film, Oyoka Gouya film, Nenge film, Zoleka. Yozota la Tozerani. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Nadongo Sanzamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lessa, maman, à le cellule. Merci à toi, Niki Lessa. Un grand merci à Mifi Lessa, Moté, Maya Papi. Irène qui a lutté, Moté, Richard, Nadine qui a lutté, Jocelyne qui a lutté, Karine Zanga, Patricia Branco, agent César Moko, Adagio Lubanzado, Turquie Luanda, Turquie Paris et Payapi Rose Mengazali et Bibiche Moussouamboa, Ipoupa Décoration. Un grand merci à le roi célèbre. Merci beaucoup à Mamita Dina de Belgique, la grande H Maman Sakina depuis Paris. Merci beaucoup à Maman Aningo Yamputu. Merci beaucoup à Maman Aniba Super. Merci à la maman chérie à moi aussi. Joyeux anniversaire à toi, ma grande sœur chérie, la maman chérie à moi aussi. Anniversaire, et qui je crois le 10. Ok. Merci beaucoup à maman Claudine Bokatola. Merci beaucoup à maman José Lusadissou. Un grand merci à maman Ewin. Merci beaucoup à maman Gina Mabiala. Maman Gina Mabiala. Voilà, merci beaucoup à maman Nyosoya. Famille Libota. Voilà, un grand merci vraiment ma vie. Vous allez toujours en apprendre à soutenir. Il y a Boïbazio, jamais, voilà, bien qu'à Zanga, tu veux t'en des solos, voice to Bimaki, on a tout mon niveau, car mais boum, ta fancy d'un cas, boya, bissimba, mort voice. Elina, tout dans la question. Est-ce que vous te passez un pardon? Les affaires, il faut qu'on force, tout pardon ou t'as
kaka au fond. Yaya omoni eloko moko na oloba eza na ba pardon mosusu mosusu nga mo conscience na oyeba te kene nasalaki peut-être mutu mabe mutu mosusu atalisi nga ke osalaki mutu mo mabe boye oyebi yango te il faut s'excuser parce que otuka ye mutu mais eza na bapardon mosusu aswa boye nazo reconnaître na nga mabe moko nasala yo te nafinga na nga mutu te natonga mutu te naloba mabe te oyebi Marie Jeanne wana ndenge aza bongo bato ebele fo basenga Marie Jeanne pardon soki tozwi fleur bango afinga Marie Jeanne na te mpe Marie Jeanne zozo azwaka te ozomona Marie Jeanne avandi afingi mutu sikoyo eza na mutu moko azoluka abimisa Marie Jeanne mabe bato babaye Marie Jeanne mais sikoyo na voice ya Marie Jeanne wana ebimisi Marie Jeanne mayele moko nga mona vai natani nga me mwana mwasi nga na mona keka bolole toka Marie Jeanne aza mayele boye façon Marie Jeanne a répondre mondeko na biso wana soki ngai vraiment nazalaki ndeko wana naoya na voice wana TV te po voice wana ebimisi ye nanu ridicule voice wana ebimisi ye nanu mutu moko mayele te comment yo ozotindaka bato ozomanipulaka bato na bapardon na yo ozomona oza lokola mutu moko boye no nde bazofula oko banda koutilisaka bato boye benga mutu boye benga mutu yokanisi bandeko na biso wana mosusu bazwi bango ndenge nini kasi mpona babiloko ya bongo yaya bobimi bazoba nayebi te eske baleka na bande l'école po ansoi boye ngai ma mutu moko boye chacho ovandi boye nazo reconnaître nanga ti nafinga noko prince sikoyo yo otindanga kene osenga noko prince nakosenga noko prince pardon papa nafinga ye nini mutu okuta abenga ye makolo soso azali bongo nabenga na ngai makolo soso nafinga na ngai ye te obike kombo etikala ata nalimbi so meta namona kaka baotya miniatire soso motema enyonga elobi nango jema ibele komba soso mpe naotika kaka te soki ntango omonake baosala miniatire baotyaka kaka soso pardon na motema na ngambo evanda eza te ozomona tosalaka babiloko moko boye te nasali mabe moko boye epui mpona naya koluka nasoigne yango naya na bakomba bato te buna na mabe na yo yo ntango bana kofinga motu eske bana kotinda ofinga motu yo ye na te fobike bana opesanga $100 mpona finga yaya place naozwa $100 ntango afinga fo emata tichacha naozwa $100 yaya nake koluka ya mpaka pesanga maloba sika yanga osala baventure te $100 yaya $100 yaya siko soki na matisi to mafinga mbongo mpe mati siko mpo monanga na toza suspendi osali me émission moko bo bavandi batali babi te émission na famille bote koleka te vanda na 2 semaines na ngabo sikoyo ya bongo yo oloba ndenge batonton famille bota batindaka bato finga ata moke soki banaye koapuye bainsite na biso bavanda 2 semaines na ndako ofanda ta okoavance nango yaya omoni eloko moko botoka olobaka maloba mosusu te nini oyo mosusu ye moko ntango ovanda bokota na monde asi je savais nga bapesanga $100 chacha mpo na finga yaya nakorenuvele maloba sika nakokeluka bamuzeki ndingu nakeluka batisi nzora nakeluka bamanike bapesaka nga yaya nakomobengaka reni mokonti na bandi koluka bajael nakomoluka mutu nyonso bavete mayamba yaya bopesa nga maloba sika obisaka tola aza liloba soki lobi lomo besuyo soko nake koluka susaka tola bapesanga maloba sika mpona azalaka actif parce que mpona bike so naye na nouveauté $100 ekemata bango batianga ata kaiti ata 200 kote so au fur et à mesure lelo naye na maloba sika mboka emati 200 lobi na so naye maloba 300 lobi na so yaya siko bango bakati ndenge nini bokimeli nini place bolianga bino na bafinga bokimela nini yo oza na mposa batya na filme te tandis ke yo kuta ofinga makasi baope $100
ezaka nde mona moto ake otuna ape $100 yo moye na tv olobi bape $100 okimelani eloko te oh papa tolobaka makambo ya solo tobanga nzambe me ntongo olobi ke koto balobi bapesaka mbongo mpona kofinga wana mpo balia na mafinga me pendake motu mosusu alobi ke madame belgique andi akabaka te soki alia ata mbongo na ye boye à l'occasion de l'autre balie mbongo na okufa yaya chacha kokufa ndeko nango okufa bemission yango nebimi imo ovai na tv ovandi ozoloba madame belve apesaka nga $100 apesaka nga $50 me nga nalingi ndenge apesaka nga si tokutani $100 $50 wana ezalaka ere nyonso tu na banini na bafilme nayaka na bafilme lelo natuna mpe nga $100 lobi natuna mpe nga $100 me yo moko ovandi su na tv olobi ke madame belve akabaka te soki apesa nga ata $10 na ye balakelanga enoko obosani yo ozokende obala obosani maloboloba na fikini wana moto aza moto moto akokoma nzambe te moto akokoma nzambe te yaya basunga nzambe te nalobiki wana nyonso ezalaki envoûtement ezalaki na se ya envoûtement yaya tondimi ezalaki na sa envoûtement mais toza batémoin toza batémoin bokatala iso bobinaka te na majabu komedi ozomona bokataka lai yaya bokataka lai bosalaka maseki te bokatala iso na majabu komedi bobina omoi motu mosusu ozoi na tv mpo bimisa motu wana mabe ozoi na tv mpo bato wana bayina motu wana matandisike oza mpe parmi motu oza parmi bato wana mpe oyo motu wana soutenant oyo na tv soki okendekende na yo dans le bon chaque chose est que la vie continue. Vraiment. Les gens nakozanga susu $10 mais so nakute na mwasi wana naza na facilité ya kozwa ta $20 parce que na sala e mabe te tokabai na mosala me tokabai na bondeko te ntango yo ozoya koluka oloba mabe ya mutu yango omoni garçon akoki kolala ata ye na tv bafutaki nga mbongo mpo nakosela madame belvi makambo yaya na sie eza biso bato likolo eza nzambe loba nyonso boloba mpona madame belvi ayebi yango mais soki asala yango te eke aparticipa ata na $1 na ye bolamba na bandako na bino bana bino balia abozala na kini me malobiki azalaki koto na famille libota ndako na ye eloko te bana na ye kutu bazovivre bien siko yo oza kosa bana lokola bana kaka ya motu moko ordinaire kaka boye donc yango na monika siko comédien nde aza nani comédien aza nani abiba misu bazalaki wana mais madame belve aza simple débrière ya boza ndenge moko madame belve abenga o te yaka koadore nga tika biso bajalelo ne toloba yo oza comédien yeba poste naki comédien telema ezake comédien ozomona yo oza koadore madame belve oza kosatendre nini na finga makasi batianga na filme madame belve aza moto ya basentiment te asalaka yango te aza moto ya basentiment te akotikala mpe kozala moto ya basentiment te ofai na kiti ofingi motu mpo ebike madame belve otyaa na filme te eleka te chacha tosala basemblant te oza wana mpona koya kotuka motema bato oye wana opesi motu komo makolo soso oza kozela batyaa na filme mpo obenga ye motu makolo soso ti botyaa na filme te botyaa te yaka pesa le meilleur na yo mais oui yo fandi na yo yo moko yo fandi na tv oyo kokumisa ngo bandi kofinga bato omibosani ke yo oza comédien oleka na tv olobi nga kuna bando ofinga makasi me bana nga baolela nzala yaya sikoyo lelo ochange su baloba bafutaka biso $100 mpo tofinga tandis que nga na finga makasi bapesa nga eloko te babenga nga na filme toza ndoki toza nani me otala bato misusu so tobandi kokalcule beta dama bato ya bandeko baebele soki osubaka te opumbwaka chacha na bano likambo solo ozomona po deja ntango nga moko deja naza komilobelaka nga nde naza boye bazotyanga na filme te nga nazotuta babordure oyo ezolelisa bato ndeni babenganga te oza kosatendre madame belvi ovandi ofingi collègue na ya mosala epuis avandi so na filme na ye akotisi yo alandi so batableau esimba te donc c'est que eza cause mpo yango bandeko mosusu batournaka te mais oui
yo zo luka osala promotion na yo moko oh soko osala promotion na moko bilobela yo moko po kofinga motu te po batya na film ke simba te ke leka te cherche ke leka te oh oza nani oluka nini posano eza nini toyeba ata baidentité na bino toyeba ata baposa na bino yoka neti place oyo bakei mwa mwasana mpa azoba mama sila mpa azoba te lelo mama yaya nazaka na mama sila yaka mama sila aza moto abuzoba te aovanda mpe aotala abi place oyo kutu bobanda koadore boloba ba $500 ebimaka pamba nga naza nanga mekano awa ba 20 kilo ezalaka posale nini amayele amayele ye moma aswa botanga vanda matala bi bato oyo baa bato na kosala na bango maseki te bato baa bato mobenga na kosalisa bango baje te awa ye vraiment oye na ye koto kuna basali ebongo nga nzete akokauka voilà nzete mbesu basali ebongo nzete akokauka oyo epelaka na pasi bapelisi ye mbala moko apeli ebongo nga nzete akokauka oyo bakoluka ata petrole te basuki achase batie mbamo na peli amayele yango moni zuma akomolela yaya likamba bavoice nalandaki no eloko yango nini yango susu elekelaki ye na tendresse suka komokalikile ti simela ye nsima aye na bavoice simela atourne ebongo nga modele na sabola madame belle tala apesi nga role te po anini zuma aza yibuku kala mingi te abimisa manzaka sopa na biso mwaya eza te tokoka deja bunda na kaka kuna yo mosiko oluka baopesa roli nini mpo yo ozaka garde corps magenya yaya batemisoko na pa ofungolaka ata porte me namona ebongo video moko asaki na bazalaki okende tournage ye na mama oyo mosusu ya moluba na bamama moluba babanda okende tournage ambiance vraimen bazofinga kutu 7e baga yaya amemaki neka lokuta ya lokuta bango monisi bango mpe baoluka basala eloko moko boye netika mokili mona bango bamona bango te eza mbiasa lokuta bangi baboma na tendresse mpona bavoice oyo simeo apesi malika yango moni papa ngwasa bimisoni yo ya kofingaka bato awa ya kofinga obi ngai nga nde naza boye nga naza mobali papa ngwasa ngo nde nani asala succès kala nayebi filme yango te lobanga kombo mosusu nde nayebi akoma mona kwata kombo lisusu akoma otekela mona tirkit kana kombo wana azaka mingi na président Batista papa ngosi ebi ete osama be chacha papa ngwasa sincere na miso ya nzambe nayebi te so lobi na kombo misusu ya lelo noyeba chacha bokomela chacha te nayebi te bandeko balandi naza sincere même filme wana papa ngwasa so lobana nayebi yango aza na groupe évangéliste mama bazalaki ebele te alobaka mare asaka bafilme ya monotonie nani oyo asalaka video moko beseri moko abina boyenakila aye nde papa ngwasa avancé ye wana siko omonike lelo atraitaka banoko prince bayuma bayamisi yambe bambendre oyo bagéri cobetos boya babiloko to ekoma bana mibali mobima boadoraka mwana mwasi nzoka lelo ye moko biso ko madame belle baza ya Kinshasa biso gome eza mosika na Nigeria tala soko oza na mbongo avion te estce bakende yango nzela makolo tena nzela makolo nake Lubumbashi nake nini oyo nakeke nini naokoma te kuna oke musika Lubumbashi oke bakota bakolo ezi okoma Tanzanie wana Tanzanie nakokende na Afrique du Sud naokoma kuna peka te
tranche eza molai so okekumisa moto akuna tala mpe nde batandi yo na poiso oyebi babakuku babato mabe mpe nde bapwata fleur bango awa baboma fleur bango te me batonga bango na bango batonga ensemble balivre fleur bango lelo baye na papa ngwasa otelemela wapi bakuku lelo balingi baye na Marie Jeanne siko Marie Jeanne aza bololo te bololo ya filme Marie Jeanne aza sage alakisi bino ke boza nde mayele te komba bololo ya ya chaîne eza bino nde boya babololo ma solo moto alobi nanga dali eloko ya bongo papa toza bandeko te tokute na mosala théâtre ozolinga nga na makasi naza mpe mwasi na yo te oza na posa nini mama avance yaya nzambe na oloba na yo toza bandeko te tokute na théâtre me ozokolenga makasi nde naza mwasi na yo nde makango nomo tobimaka don comme yo kei me yo beni nda baoyo yo bokei siko olingo obenda nanga olingo manipule nga bajene bamanipulaka ye te obimi zobo obimi kizengi donc obimi vraiment vaurien moko de jamais vivre oyo nga moko answa boye nakokoma na baniveau wana te chacha ozomona donc eza compliqué mokili Voilà, toza kaka awa na Bianca Zanga tokena biso déjà molomolo na suka Bianca ozaki na veille oui ou non oui nazaki na veille eloko nini eleki kuna parce que namoni bato mosusu baye balobi ke bakangaki restaurant ezalaka temple bato nyonso bazalaki kuna bazalaka initié donc babino mpe oyo bino nyonso boza bainitié tozovivre biso nyonso na se ya mvutima ndenge nde balobaki wana explike biso na ndambo eloko nini eleki na kati ya veille mpo mosusu bato bamona na internet eza mosusu oyo mpe eleki kuna eza mosusu mais oui eya na kati ya temple moto na moto akende oluka dimension akisi na ye ti mutu mosusu abite nga naza bona na 10 personnes on a kopesa déjà na sima na nga mutu mosusu abite nga aza 10 te apesi kaka mokongo na nga moko siko biso tokende oluka ngango aza likolo banganga kisi moto tokende oluka oyo apesaka mbongo oyo esilaka te du jour au jour nde ye wana biso tokende oluka na veye wana ozomona tokendaki Chacha nayebisa yo tokendaki kosala surprise tosatandaki te toyebaki ezalaki mokolo ya veille mais madame Belva ayebaki yango te tokoti tosali surprise biso mpe toyebeka nde topesi na biso surprise so tokende mais madame Belva lobi est-ce que bokoki koparticipe na prière na ngai te Chacha ngai naza témoignage vivant ya nini ya veille wana ocho mona na misu na ocho benga na misu toza déjà na ndako na témoigner nini na koloba nini parce que vena nga na sake pa nzambe nga na binzambe docteur abi janvier mais yo nzambe olobi te yawe na tiki mbetu na nga munene ona mona so na lali nango te mukolo moko nje na bebi na yebaka te mbetu na mukolo na kokene bakotsanga bakolinga nga nango to ndenge nini siko nzambe na tiki yango na yekola na kiti na lali kuna sima po nalaki na sima na se nakime na nga tapi betoko wana nakime na lala na se nzambe eske prière nga na ekosala nzambe alola yo kausaka bapota nzambe obotisaka musuni place muku etikali namona ngo yaya imagine toi ke nasali prière naza na offrande te moyen nasele prière eza te nakepa noko tadi na bitonton tadi non offrande te il faut na sceller prière Pamela lobi prière offrande basengaka te nga Pamela nzambe atalaka motema moto ayebi moto azoloba sincérité ke aza nango te mais ngai nde naza boye nazoza mbongo atadi ngalapa nazosele prière na nga nzambe akoyoka kolela na nga yaya lelo toza mardi vendredi ya mardi toka moteka oyoki aza na ndako oyo elonga te bandeko langa yo koyebisa nga kende eza boye veye wana nakendaki eleki inaperci jamais yo koyebisa nga ke veye wana nzambe ayoki ngai te nzambe asaleli nga ngolu te asali déjà yaya okokoteya nga nini mais soki tokende kozwa kisi wi
nga na melaki mutu aleki banganga ya banganga soki yo okende koluka Doliprane yeba nga na tena oluka makila Yesu makila oyo esopanaki na ngomba na Golgotha maki tout est accompli sur la croix yango nga na ota ekoluka yaya mutu moko azo espace na ye oyo ekotelaki ata 1 franc asakrifie yango mpo na journée Nzambe yo benga yango temple ya makila mais oui eza temple ya makila mutu akende koluka délivrance sa vie na ye nga nakende na yebisaki mama pasteur wana si réellement nga natikali awa mpo yo sambela a grand frère na nga fa abima hôpital quelle fois ozomona epuis esalami mpe bongo ezalaki ke chacha moto azolala alali 1 mois $280 sans côté mbongo ya traitement chambre ka ya pamba $480 1 mois ils ont coûté déjà bon sikoyo so omemi eti janvier nakomi na combien chambre ya pamba ntango obimisa facture mbeto ya pamba chambre tayeba azalaki na chambre alaki na chambre ya privé sikoyo so akomi ti janvier combien ofuta me nzambe oyo ya mawa nzambe ayoka kolela bato nzambe apanguzaka pinzoli ya ta tika naoka madame Belleville chacha madame Belleville m'avait dit abina ngai Bianca so si réellement linga mama abino tala mubange wana ko oko protéger mubange wana te boy pour loso bakangi yo ke prison makala inga madame Belleville na koya te siko tande mokili elobani bato baoyeba teke mwana mwasi wana avanda na kiti mwana mwasi wana abenga nga ya kobenga aloba na nga ya koloba apesa nga baconseil ndenge nyonso nayoka te na bakombo ya bato eloso batie nga beko kraka yo chacha epoka oyo aloba na tv madame Belleville aza mabeko asuneli mwana suka na prison boye ndenge nini balama masheri ya mwasi bato nio to bakoloba me babosani te ke combien de fois madame Belleville abendi nga matoi na kombo ya bato yoka yango changer na okomuka ba mama yaya na bono no pense tout match sponsor à 3 semaines tika na silama akoye tika na silama yaya eloko leki koyoka ya to mutu balinga mingi mutu balinga mingi balakisa bolingo basana rassemblant voilà chacha na ko vendre na vai na talinga bité madame Belleville apesinga suspension fête ya siana na zalate nazala na coutumier abenga nga peta apesaka bato mosusu ba invitation nga nayaka na kilokoso na nga fête ya popine apesa bato mosusu invitation nga nazwa te me nayaka na courage na nga na nzunzu na nga mona zwi mpe image me atalisi nga biso yafa omonaka oyeba soki bacivile religieux oya te naya te atalisi nga te ke mpo alingaka samira mingi jema mingi boye na boye te atalisi nga bi te ozoyoka te naza mpe na posa tovandi mpe ensemble nde bandeko baza mpe na feti boye mpo oza wana poko koyoka te na bakombo ya bato ti kofinga eza valeur ya mwasi te chacha ata nzambe ya likolo avanda mabo atangelanga mabunga na nga bipoko oyokisi mosali na nga pasi pourquoi banaoyoka malobo mwana mwasi abanda oloba no te pourquoi olingaka okotisa mwana mwasi oka na monde si je savais pourquoi olingaka bato bafinga mwana mwasi oyo pourquoi yo banaoyoka na bakombo ya bato mpo okitisa mwana mwasi oyo chacha na binga na bino ma bakombo ya bino monoko na nga etirete voilà nazaka na maloba na yo Bianca olobi ke na kolanda maloba na yo boye olobi ke même Nzambe akokondane yo oloba ke pourquoi ofingisi mosali na nga nazuka na esika wana parce que namonaki serment boye oyo wana pa finga wana yaka pa loba wana iparaît-il ki auti Dubai alobi ye aye kaka akati voyage aye kaka po ayeba depuis quand madame Belleville kanza koma kosalela bato ba prière yaya chacha naloba no Nzambe ntango abengaka moto chachaka yo oza na tante ya kokanga moto to ya kokondane moto ozala na temps wana te oyo yaya oyo Nzambe atiaka motu grâce oyo Nzambe abengaka motu ngai navandaka na réseau na témoignage ya pasteur Dao Samuel abinga na fulu na olia biloko na fulu muta liboma oyo famille ndima te lelo jour na koza Dao Samuel na ochape na osambela bato baobika boni madame Belleville boni madame Belleville
chacha ngalo na koza pe boy na live na mbetu nzambe tizo chacha bonne la po mwana mwasa na pa obika donc madame Belvi pour bonne la nana botaille il faut zoako il lui faut à sa permission et pas zoba wana te na fingi te natali senda za mayele te il faut comprendre appel à nzambe ekipaka te otomona ba chaîne ba pesa témoignage nga naza na mama pasa ya koteya mon église na biso mama na ntango ateya ata mama pasa oyo tozalaki ne vendredi ntango oteya yaya na bageste osala na ndenge azoloba ovanda otobi te grâce ya pamona mwasi oyo apesi nga na posa mbama oyo simba bible o mpo madame belva bondela mutu fazwa permission pa mutu so nzambe alotisi ye na ndoto alakisi ekabi oza mie place oyo okesela mutu priere boye eza nzambe chacha bakimaka mpela nzambe te ozomona aza parmi ndenge aza bongo madame belvi ata lelo asimbi bible te me boyeba madame belvi aoteya monde entier aosala mpe badelivrance ya minene nzambe azwaka bato batambola mabe nde atombolaka bango nzambe azwaka bato bazala na bilamba soni nde alaitaka bango elamba gloire humiliation te madame belvazu ozomona me nzambe aolakisa mokili ke aza yanga de succès en succès de gloire en gloire bokoka ete il faut zaka zoba koza nde okenda baréflexion ya modele wana oza na mbongo okonsome séjour te ozongi okoba nini ke ozongi mpona madame belvi mais nde okonsome voyage na yo zala très à l'aise ok voyage no soyeba matala nano bato batyoka te oyo ovanda Voilà, merci beaucoup. On est déjà à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis de début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Voilà, bien quand on déjà Nasuka, le départ et puis voilà, merci beaucoup. Moi, Batounia, surtout, c'est pour la famille, les beaux tabisso, petolina, rabino, vraiment, tout consommer film et la bisso, et ça, la bisso, vraiment, plaisir, ma casse, tout le bas qui opération, famille, beau, à 100 premier épisode, hein, tout consommer film, tout complètement la belle production, tout consommer film, tout là. Merci beaucoup, dans mon vie propre, Jean-Paul Capinga, ma maman Nassi. Un grand merci aussi à Mauvais Papa Tito d'Acosta. Merci à Iguette Moleka. Et merci beaucoup à Ilunga Lisienne. Merci à Otombo Maniero. Un grand merci à Manu. Et merci beaucoup à Nenen Zimbi, la brésilienne. Doris Mwambani qui soka la patronne. Rosimbu International Kabobo. Un grand merci à Armeline Itumba. Merci à Miss Margot la patronne. À Patiti Tengue. Tonton Grace. Nani. Miss Margot, la patronne. Et au changer vraiment. Un grand merci à Nick Bam de Brazzaville, à Chikosana. Merci beaucoup à Chaco. Merci à Deyo. Merci à Tonton Aricia. Merci à Mpaka. Merci beaucoup. Na Julia, merci na Rema, Otozaki na Bangwa, vraiment, merci na Yomo Kopé, voilà, au disposer vraiment tant pour la voilà, merci beaucoup à toi aussi, Bianca Zanga, vraiment, que Dieu vous bénisse aussi, Babi, famille Libota, ils allaient toujours caraboya, biso ils allaient en côté que aboya faut boy, faut futa boy, faut soma boyete, benga oya boya mbayo, o ça l'émission na yo. Condition que aux arabes famille Libota. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à la bande de Cognon, sur la famille Libota, merci beaucoup de la présence de Tonton Harris, Deo, Yapaka, vraiment, merci beaucoup à ce que bande de Cognon, Mipandi, et puis merci Nabino pour la fidélité et confiance au Bossa, toujours na Katia, Chana, Nabiso, Nabino, dans un vraiment mon laïté, bien qu'à l'FTC, au revoir. Au revoir.